professeur Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. Espoir du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye. Martin Fayoulou, président. Bonjour, na biso batozi libaku ya kolanda biso na kolema lelo na ezui ezali bongo branche moko totia la chaîne de libération OCR du Congo et pai auto ka bongo ba Kongomani et pai auto panzaka to sasaka to belaka moto ya papa le moloto ekita ezikisa misala nyonso ya baluka ye Congo et pai oyo to analysaka ensemble et pai auto mobilisaka to sensibilisaka to conscientisaka to salaka éveil patriotique. Et pas oyo tolongolaka peuple congolais la bulema et pas oto chaka le tolo na nzete poete to benga yango malamu et pas oto salaka mosala ya Jean Baptiste et pas oto akabomba sinzili komo betaka mbela kolobra ete tango ezali mabe to teleme biso banso to bundela ekolo abiso et pas oyo to telema ferme fidèle ko la baku qui appelle kozalaka liseko ya République démocratique du Congo et pas oto mokundola ka maloba ya koko la biso les laboureurs wala bala biso béché fouillé ne laisser ni place que la mer passe ezui la montée religieuse ezui et comme la bongo la chabiane na akene et pourquoi pas qu'il la mécanique auto Dieu d'état lotake tumba bokila le kondo et femme pekato. Ezui et comme la bongo équipée pour la terre États-Unis d'Amérique et malanga na kunya de la maille. Ezui mon bongo yanga mon continent Angleterre pourquoi pas les grands professeurs Achille Mave la colonga et Mireille Mave. Ezui et comme la bongo mon mère de Brino et pourquoi pas JKM le number 1 océan de la presse congolaise, Papa Michael, na Maman Célestine, na France. La patrie ou la mort nous vaincrons, Papa Alfred, na Maman Clarisse, na Mboka passe la ino ya C live. Et pourquoi pas Désiré Botuna, na Maman Elisabeth Botuna, na Australie et Papa Langa G3. Na South Africa, bino banso bandeko langai, na ba Maman musulmane nanga que Dieu vous bénisse. Wana na moni bongo Guillaume Pinga, na Lompinga Guy prompt rétablissement. Na merveille qui toko pe ba ma passa na ngai. Bi pa biso ba Kongomani bozali. To beta maboko pe to lo bayete tango ekoki to temboli baloki ya ekolo Congo tika ete nzambalola abatela mama na Jolina Suisse pourquoi pas mama Dolo et mama Samuel et mama Pierrette nzambe aleka ko pambola bino to bunde tumba ba mama ya moto mojali mozima mite. Ba maman missionnaire na plus 32 na mboka nita babe il faut que yo moto pe bakoko lumumba to teleme biso banso to bonde la Congo Big Daniel Ngenda Charlie Chobo mama Jovi mama Mapasa papa Mapasa mama Pasteur bande ko bozali bongo ebele bi pa biso boko benga biso numéro plus 243 81 32 93 396 et pas yo apito ko sola apito ko beteli solo ya République démocratique du Congo peto bongi sa to milengele po ete to ko ke na tango ya révolution moto akimate to senza malobate basi bayoki biso to soto lobito beti ndela kasi tango ekoki bande ko ngai to sala nde mosala ya solo oyo ko monana po ete ba Kongomani to longwa nano na makambo mazangi tina to longwa ko ndimaka minyoko oyo ba ko nyoko biso peto monaka yango lokola ya makambo ezali ya solo bande ko nanga babokulaka bampangi ya munu bisika nyoso bozali batoto ya manyema ba bino tu wana to teleme po ete to ali na bon sommité peu importe makambo to ko sala ndeko na ngai
tolobala bosolo ndenge tolobaka po eza bosolo bo s'abonner massivement bo like l'émission bo partager bo tia ba commentaire ba suggestion pe ba j'aime lokola mona mère Debrino na Autriche asalaka bande konanga makambo nini obiso tokomona na République démocratique du Congo ata kanza yango ata kobolema yango na kodimelo kwa kabu ya cha video na ko yeba yo sikomo nani papa nazali moimboka na mbandaka mpe eza kopesa biso mawa toyebi te tina ya gouvernement soki batiaka ba élection ndeko soko tami liboso na moninga ya biema butu mobimba na bongonjo na site ya bongonjo police ebeti masasi loka motema elingi kosala épanouissement ya kopanda ba témoin na kata bureau de vote toyebi tina te bon toyebi te élection ezalaka droit ya citoyen congolais to élection ezalaka ya kosalaka bamaguye ya koyiba kokende kobomaka bato to ndenge toyebi te yango tolingi totuna na gouvernement soki élection ezalaka droit ya motu asengeli akende kovote ndenge ajoka carte de lecteur mais esengeli batikaka biso tovotaka libre ekoma polisi osala mwa moke polisi masati mon frère na élection ya lobe eleki mabe na équateur masasi ebeti na équateur lokola ngulu toyebi te lokola mbula toyebi te tina na yango nini soki mokonzi ozali koluka pouvoir yo luka pouvoir nde ya bato mpo yo eza mokonzi ya bato eza ya nyama te mais lo bakonzi bakoma aluka pouvoir ifatisa milimo ya bato bato ekokangaka me bamashini ya mashine a vote te tovandi bo toyoki ote boleka excellence bo bayibi machine a vote asi avotaki 7000 voix bon ndeko toyebi te soki tokoluka pouvoir tozwa pouvoir simple librement mais pouvoir ekomi ya bamagui koboma koyiba bavoix baninga mosusu bazala interview ya kosala campagne te bazala interview ya kovote te bazala interview ya kolanda bavoix te batémoin nyonso lokwa na bongonjo awa ndenge masasi ebetaki batémoin tu ya Moïse Katumbi tu babenganaki bango tu babimaki libanda donc c'est bureau mobimba ya bongonjo za ofeli yo zali Moïse Katumbi bia ovandaka nde bongonjo papa ngai nazali movandi bongonjo kasi nalingaka Moïse Katumbi pa totala ba image na ye na niveau ya Katanga ndenge sitoyaki na posa ki ya pouvoir maguye eleki na mboka toyebi te soki pe bakojola biso solution bajola biso solution likambo merci ndeko papa Motuni Sango. Merci beaucoup papa. Maman Mbote. Merci papa. Mais namoni yo awa oza ko se lamenter ba élection de kiningini. En tout cas papa nde nazoba na minute nga naza témoin nazalaki na kati ya ba bureau de vote. Tozokota kaka biso ba témoin babito banda biso bato liboso ko voter. Tozokende bo de ba votaki 7000 voix. Biso nde bato liboso ko voter. Bo siko ba 7000 voix ngwana euti wapi? Oh bobo déjà ba voter oh ceux qui ba mususu ba voter bango ba 7000 voix wana mais biso batali boso nde to votaka biso ba témoin to kuti déjà ba voter et puis biso na kati ya salle ko ba ngi biso to vanda na kati te ceux qui to koti ka muke ba bengani no biso bobi mabokende bo biso tozobima tozokende au moins kala te ba fungoli machine makambo bazosala kuna na kati biso tozoyeba te na nsima tomona kaka boye masasi babandi kobeta masasi kaka pamba po baintimide biso tokima tomeki kokima tozonga na kati ya basali balingi lisusu te oyo moto akokota lisusu te bakangi baporte ntina babeteli masasi toyebi te babengani bato nyonso na kati oyo élection ekoki tozomona oyo bavoi ekoki bavoi yango ekoki bato kombe oyo bavotaki oyo ekokisi bavoi wana nde na yango wana boye baimage ezali bato bazalaki tokotinda baimage ya baevenema nyonso oyo esalemaki atuka bamenase biso makasi kaka pamba eloko moko ya grave ezalaki kaka tovote tobima me baye komenase mpona bamoyibi na bango oyo basalaki na kati mpona bamashine Papa Mbote. Mbote. Boni yo na ba élection de kiningini. Bon ba élection kana za mutu ensemble, ba élection na zaki na bakusu. Il est qui malamu te. Hein, il y a eu des fraudes, makambo ebele to moni pena to so zaki pe misu bakasi te to zaki ba superviseur mais to moni mambo ebele. O to moni malgré to ki na ba centre différent. Les babeti wa masasi li batu bali en tout cas moi ba fraude to moni on a mis au pena na miso niveau ya bakusu. Malgré to ye côté moi muke to s'imposaki les sali ke ba ya kubanga moi muke. Mais ba machine sur les on dirait kota on dirait ba bimisa ke mabe makasi élection malamu te. Mais na bakusu wana babi ke machine mosusu bakotaki machine mosusu babimisa yango libanda eza nini bakosaki machine mosusu na bakusu metango toye kote ba machine wana balinga babimisa ba machine akotisi jusqu'à to s'imposaki machine wana ezaki si place botolaki yango wana en tout cas bato bayaki ndapa oluka moye batumbaki sai mobulu ndenge baélection eleki yo mona ngo ndenge eleki malamu tomate malamu tositi na province aso ya Équateur tomoni malonga mpenza te
en tout cas adversaire bayibi makambo do basali ba fraude ebele ebele faut kokena makambo na justice eleki malamu te. Bandeko na ngana video ya Mbandaka Équateur boyoki bandeko na mapona minini obiso tokosala mona mboka denika di malobaki na biso ni wuto libango alobaki na biso ete bisolo mesali te pona kosala mapona denika di matamboli cha kosala na bila kokosala mapona bite bakei na ko resimbite denika di mekomi na temps ya ko éliminer bato denika di mabinga ya bato te na ko éliminer ta tindi na pour examiner wapi ko alobi ba mandat ne so ya bato eza validé bongo boni bitumba ya Moïse Katumbi ko makasi balobi Moïse Katumbi a s'autoproclamé azali bongo président de la République. Oh, atabino mongo ya lolengeni esengeli Moïse Katumbi bakanga ye esengeli Moïse Katumbi asala boye bandeko na ngai totika koteka Kongo totika kopanza Kongo bandeko na ngai nazali koyebisa bino eloko ko wuto biso tozali na mutango mususu tobotama te bayike toyeko kutali citoyen wa mais na banzi boyebi likambo ya Tshombe nayebisaka bino bino bozala mikila bapaya boluka mwana Tshombe wana lelo ya nisika kolala te Kongo efuta ye na mabe papa na yasalaka na Kongo mwana ya Tshombe azali papa na ngai mais lelo akotambolaka na nzela esika kolala ya te ndeko na ngai tant musu peuple congolais bobo salaka pona nini ba politicien pe ba ko boma biso ba yi politique obilo pe bolandanga boyokanga to koyoka politicien moko to soko changer pour langage na biso ezali soulèvement biso no soto yebi yango bino tout bobo ya ki élection mutako ko ni catholique to ko yebisa ba sango ni protestant ni tonga moko po oye salamiti siko to soko kapilo bolobité boko bimisela biso kala basé maintenant nous toyoki te bo on sait temps pour arrêter ce qui se passe dans notre pays parce que boza la bomoy ndeko nanga États-Unis Congo kokota 3 fois les États-Unis voté ka etulu kwa 300 personnes bona bolobi élection ba voter les États-Unis na France ebele ya bateau baza ko la France ba voter ka mokebo et combien ta 2% et ça 0,04%. Donc, et coquille à 2%, 1% et batouté au bas l'élection. Quelle élection pour nous ça va peuple comme moi? Élection ni bilo pour nous ça bis. Élection sali 5 jours. Élection bazo kanga batu ba voter la banda jusqu'au preuve du contraire ba marcher les hommes dans la banda ba. Congolais. Mbongo nini oba ko pesa yo leki motuya ke mboka na yo. Balkanisation yango na zolo na yo moko congolais oza ko balkaniser mboka na yo. Tango bino bo sala makambo mabebo moni français. Tango bo sala makambo mabebo moni anglais. Tango bo sala makambo mabebo moni américain sana. C'est vous-même les congolais. Obo détruire mboka na bino. Obo za sansa ko finga ba étranger bozo ba ki boza bana mboka. Bino de batu bo semer des ordres. Les congolais du père et des mères, ceux qui des pères et des mères. Bino de boza ba très trop bo trahir mboka na biso. Parce que les étrangers ont peur de la République démocratique du Congo. Si c'est vrai que votre état Kabila est étranger, mais est-ce que Kabila sala makamabe ndeko yemu totunenga obi maman c'est un lelo obi que Kabila sala kama kuna memalamu mais ndeko langa est-ce que tu réfléchis quand tu me poses cette question? Tu es malade, insensé? Toi tu vis où? Yo mona Kabila sala élection à 4 jours. Yo mona l'époque Kabila tokanga ba machine nanda ba bato. Et le konyo solo baboyeko Kabila yini biso systématiquement comment dirais-je intelligemment. Comment l'étranger va y aller intelligemment biso mo ba congolais tozo yiba la bosoto boy. Ça signifie quoi? Attends lingo yiba. Est-ce que ko yiba ya boy vraiment? Mais ba tikelo ba betelo maboko faut trouver ça normal. Kabila sali ba élection la mbongo mukie. O elekyo ba pesi denika di mapola ba carte. Ba carte ya Kabila ti lelo ezali. À part ba biso ba yiba biso. Bato ba bomba ba carte ya Kabila za makasi pe malamu. Ya banda 2006, ya 2011, ya 2018. Kabila yibi biso maponani. Mais Kabila tiki l'élection salama librement batu ba kota ba compter. Mais na sima nango aya ko dribbler biso.
mais oya biso tozokuta ba kit ya élection na bandako ya bato boko bazo voter ata bino moko ata pe tolingi tomiteka yango bozomona balkanisation ya visa nani bamemeli biso Moïse Katumbi na mboka awo n'est-ce pas bino mo ba congolais banani bayembele Katumbi n'est-ce pas bino ba congolais ponyo moko congolais sa komiyo kamate tango so défendre Buzoba tu es un congolais conscient ou bien insensé ou bien congolais milingara été ndeko langai uto tobota maintenant na mona manganèse na mona mercure nani asamoni balengo nani amoni ba caoutchouc na biso nani amoni ba minerai o eza na mboka na biso soki ezaka bamiyibi te ndeko na ngai yoka mawako mpo basala téléphone portable il faut baboma yo mpo basala téléphone portable makile ya congolais yango wana na téléphone portable oyo baotekela biso ba $700 oyo tokokufa lelo ba iPhone mutu nyonso alobika iPhone mais eza makile na o congolais iPhone wana est-ce que boyeba ke eza makile ya congolais ordinateur oyo baosala bino boyebi ke eza makile ya congolais est-ce que boyeba ke batelefone oyo bazotekela bino motu eza makile na bino ke bazoboma bino mpo basala telefone mpo matière ya malongesi epa na bino moko congolais koma tokoza naïf tala makile na o ndenge ozobomela ndeko okati ndeko liboko mpo botola ye telefone donc obomi ye makila likolo ya makila congolais toza wapi et puis après ntango tokokoma na le 31 tout le monde va accepter allez bobandi kopesa baslogan ote toboyi na biso makila etanga mais les gens qui meurent du jour au jour batola makila na bango ezotanga baza bainnocent te nga na obondela bandeko nango s'il faut nakoma soki ndeni mpo la Congo na obondela na oselaka nzambe makasi parce que Josué impossibilité ezalaka te bango babondelaka mpe bazwaka bazalaka nango mposa mpo na Congo nga na obondela mpo nzambe alobaki ata moyenge bena aza moko aosunga mboka wana namoni intercession ya Abraham ndenge ni efutaka mpo lota bima na Sodome na Gomorrhe na obondela mpo la Congo trop c'est trop tozo souffrir na mboka oyo eza riche modèle ya solo ya pauvreté oyo nga na kondima te toabasi kitoko mibali kitoko mais toovieillir baminene mosusu tozoyo eza ya bamaladi bakosa biso sorcellerie ezaka na Congo na poto sorcellerie ezaka te ya poto magie ekomi bien sorcellerie ya poto tokomisi yango bien tochange yango kombo maladi tokufa yo monaka na bonne santé tolia bien te tozonyokwama mais na pe soki mboka ezali mabe Félix aloba na biso eloko nini nakutaki na mboka nauti kolande na top Congo mon frère mon père Félix mon président Félix alobi boye akuta eloko te na Congo parce que Félix okangama na deuxième mandat ya nini yo okuti eloko te mboka oyo ekufa Félix okangama na deuxième mandat boyebisanga eza na eloko moko te eza na kati wana Félix ayebi ya biso bombela biso Félix alobi eloko nini nga nakutaki et puis Félix aloba 1 million c'est quoi Congolais, les politiciens congolais soki bolia mbongo na Félix mpo botroubler peuple nzamba osambwisa bino na dernier virage bano bakufa baza bana bino te baza bana bato comment boko cautionner ba bêtise bino boko bolia bato musu ba souffrir alors cette fois-ci congolais on dit melo kwa la te je pense que peuple congolais la tourner regard vers bien nzala esi ebomo yo congolais oza mutu nzala bandali yo tilobi la to de poto bima to sala un mois libanda balia biso na balu pona mboka la biso nzala ko sa biso eloko te to komi na stade oyo photo revendiquer ba droit nzamba oza contre biso te to kondima élection oyo ata moko moko te il faut élection oyo ezala boycotté élection il faut ba annuler yango
eza élection te tokondima balkanisation te tokondima te este kende biso totikala non projet eza ya mabe vers élection ya okabola mboka biso soko oyokanga obunda mpona mboka projet ya mabe ezali mpona balkanisation ya élection esala mais yo telema place oza baresultat ezobima biso sadeka aloba mosusu bato baloba mosusu basomation basango ezobima mosusu bamisusu bazoloba mosusu seke eloko moko ya malamu ezali te Denis Kadima Denis Kadima Denis Kadima Denis Kadima Denis Kadima Congo eza ya yote Congo eza ya yote Congo eza ya 100 millions de Congolais oba ole la tongo midipo oba souffrir Congo eza ya 100 millions de Congolais attention 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 papa attention yebeloko ça prononce toi ya ko annuler l'élection pour mo poye beza élection malamu te bosala sentiment te bobomisa ba millions de Congolais te boko kisam mais oyo ya vent na boko ko kanga mote parce que ba Congolais nzamba ondima te ba souffrir si Dieu avait dit crie à ba israélite na oki kolela na bango ekomi l'Égyptien au ba mona ne souté moi aussi je crois les Congolais traîtres le moment est venu bozala les souté là je vous dis la vérité kolela la biso et mate pas nzamba nzamba ko yoka parce que toza batula ye parce que o eza nation na ye Congolais yaki dans blé talobinga na bota ma Congolais ça veut dire ezaki na volonté ya mutu moko o alobaki Congo eza na ba Congolais ça veut dire mukolo mutu wana na volonté na ye il faut agir pour ba Congolais ba kufa boité non na mona pasi ya boité ou ta pasi bana malgré to salaka ba dispute mais na katia tout Congolais ayi ba ke Félix a salé l'autre Félix a mutu mabe combien bolinga to lexa biloka mabeti na niveau monde entier mona biso ba bololé à niveau té réfléchissons biso sur ensemble ba ope bozoli la bilombo mais to koma ba bololé ata yo moko komindi mapa yake o lekano kabele mutu $100 mais mutaleka na bita bololé à Congolais o na place alo ba ke Dieu vous bénisse ata bino mo pe bambongo na bilo bo mona teke bo kabele batu ba ofinga bilo na suki si eza ta mobilisation eza ta conscientisation ya ko pesa éveil patriotique tout Congolais to téléma to changer malobate ya ya bitumba lo so makile tangaka prie à Jésus a foutu la so makile bima sa makila libération ezate mai na makile fe bima kaka mopanga ya Jésus makila wala de longisa biso yango de ganga ka victoire makila ya belle ganga ka ponza mbasala quelque chose ndekolanga makila ya ba Congolais ko libérer ka ba Congolais kufa bato etikala bato ndekolanga atoko la loko kufa na mutu kokufa wapo kokufa bo kufa la champ de bataille et lo ba malamu ezani ceux qui tozo résister toko résister jusqu'au dernier souffle la biso cela veut dire c'est le temps bino ba obozala makoki bo soutenir biso tozala makoki te ezate ke tolo ba soulèvement to sengi bilombo bo ko finga biso miyibi wala c'est bolinga mboka te tozala besoin mbongo po to so ba matériel tozala beloko tout ko permettre biso na nzela to ko yebisa biso avant après te ta yango so bolinge soulèvement to bomisaka biso ko tinde la biso pe to na pesa ki politicien te tinda biso ba maman c'est un auto so mbongo peuple a reçoit mo maman c'est a tinde ki 13000 moko bo mona te ko lo benga na simate si ko de to senga tinda yango ba Brino bazali ba Josué ba tu baza tinda mbongo pa bato ko comme la peuple pour peuple ne fa tellement revendiquer ba droit. Que Dieu vous bénisse. Merci Nakaboya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne. Merci la Pape Djé, directeur à recherche stratégique. Et pourquoi pas ça, on dit pareil avec monsieur Babiso. Pour amener Tangola, le bon Dieu à Botard. Bon Dieu, monsieur Kokomé la Milo. Maman d'Angola, la Mokita, Florencia, Matondo Mido. Merci encore une fois. Na Maman Lilisaya. Et pourquoi pas Esther Bolou Kalompinga, merci encore une fois. Na Willy Issa Lompinga, merci na la servante de l'Éternel, Christian Vilompinga, merci na premier gloire suprême
hein, nouveau riche Gloire Lompinga, et pourquoi pas Gradir Lompinga, pourquoi pas Miradi Saya Lompinga. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, bino na South Africa, la Mboka Lompinga, ba mama ya moto Mojali, assalamu alaikum na ba musulman ngai, prompt rétablissement la mama Ja Awa, ba mama ya moto Mojali, ba mama missionnaire na place 30D, toté les mabipa et biso Congolo zali, la kanda ya molimo, kanda ya kolakisa moto bilamba te, kanda ya kolakisa moto misolo te, kanda ya kolakisa amour patriotique ya kozala inibi sekalo sozo mona Congolais za mbeba kofinga yete la musaye lobana ye loba tete tete Congolais telema makambo zo saleza ya somo tuba lobi bato ba makasi ba soutenir ba faible bato ba oteka mboka so des faibles ba yebelo ko ba osalate ya mo anete $100 $200 ya mon vie te muto ozo mabele azokena bateka mabele te ndeko lama bateka ka mabele te jamais bateka mabele oko louesende mabele na bino bosomba bandako na bapoto te ese bandako les aga ya bino na mona ande batekisa bino yango cela veut dire ba ba valeur mabele ayebi ke totekeli yo bika lupango na okufa kele kula mikolo eleke be bazu yango ça veut dire ba def saka bino nde bateka mabele te ndeko na to bundela Congo la patrie ou la mort nous vaincrons. Espérons que vous s'abonnez, vous likez mes émissions, vous partagez. Moi la mère de Bruno temps est venu ils ne sont tout bien à la bande de Kolamba et c'est celui qui va au cours sa bisoté ko be anga te potu na nga makam ko be anga te popesa nga ka bani benganga potan ekoki otinda ka to bien sa bisoto bunda soulèvement basala ngo na mbongo la malobate na misolo la ba stratégie Votons tous Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. Espoir du peuple.